Apportez pour bien. Nzambe za na babete mama. Mikolo nyonso na telefone na tshaka ka place wana yango nde nazongela ka mabe ya Nzambe za wapi? Mabe ya Nzambe za wapi? Nzambe za na mabete. Nzambe na sala mabete. Biso ndo to sala mabe me Nzambe te. Nzambe osali mabe makasi. Omoni place olobi ke mabe ya Nzambe za wapi? Ngana lobela peza Nzambe bi osali mabe. Sana bala Nzambe mbote pe so live le kandeng. Awa eza tande. On a lobaki na zaki na repos ki na mboka wana forêt équatoriale to bayebi mangai bayebi yango mama aveugle moko amona na mangai koka moko pe na mangai atelemaki en tout cas na lelaki mokolo yango makasi balobi ke esprit eza na kati nanga eza piton nga miso akokanga namoni likolo ezoyako on dirait likolo ezouta likolo ezoya kokita na vitesse bala mo Nzambe alobi yozo tianga tebe olobi ke na Nzambe bamindele na gangi papa sebo bima tala makamu no mona ba passer ba bimi mbala moko na kwei baye Nzambe bi tala kaka makamu ezo sama likolo ngape no tala d'étoiles ye tous les 4 resangani place moko nde Nzambe yebisanga omoni étoile omoni wana eza royauté bokonzi ozo mona oyo ya Kabila le père ezo suka eza mwana na yende akokota aza mwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na Nzambe oyo babenga na makoni Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien, on ne peut rien faire. Car c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Shalom chez vous et bienvenue sur Nazaréen. Dans cette émission Témoignage qui nous réunit tous autour de ce merveille que le Seigneur notre roi a fait à travers nos bien-aimés, nos mamans, nos papas, les serviteurs et servants de Dieu. Je suis avec la prophétesse, notre maman Déborah, qui nous bénit à chaque jour, chaque instant. Mais avant de lui dire un coucou, un bonjour, aussi à l'apôtre Michael, je demande à l'Inkiakala Yves Wolofa Jiramokwa de nous donner un cantique pour la gloire de notre roi Jésus qui revient bientôt. Et on se retrouve tout juste après. Papa Guy Labala. Derrière un grand homme, il y a toujours une très grande dame, la distinguée Lauriane Labala. Et pourquoi pas Louise, donc maman Louise Mubenga. Donc que le Seigneur vous bénisse. Suivez ceci et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Okay, toka muna.
Nazokatela Nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini. Merci, ce cantique a fait plaisir énorme à celle qu'on appelle Nekab, ma sœur unique, God bless you, maman Betty Kokelea, maman Foura Tabou, papa Kaïs, pourquoi pas maman Madé, ma maman Ami, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait plaisir énorme aussi à maman Louise Mumbanga, donc Mumbanga, voilà, que le Seigneur la bénisse énormément, aussi à ma sœur, ma petite sœur, hein, Marlène Bouy depuis l'Afrique du Sud, Nathalie Moussibou, maman générale, Losako. Je commence avec l'apôtre Michael. Shalom. Shalom, maman Tiffany. Bonne santé. Nangolo Nzambe azobatela tozamara mukakandengo zomona biso. Atmosphère ya live bana na Nzambe bayembe yango ndenge. Ya solo Nzambe azokosala parce que mingi pe bazoko réagir, ba guérison, bazo témoigner, mingi pe bazoko pambola Nzambe parce que Nzambe afongoli bango badon. Bakomi komona sous plus ba makambo ebele ba merveille Nzambe. Donc Nzambe asali vraiment na live wana. Et ba to ebele bazanda témoignage bazanda kacha kopesa sango. To pamboli Nzambe vraiment pour na kopesa biso sous mokolo ya lelo. Et tous assure que bana Nzambe baza toujours branché na site oyo parce que za na site onde bazoko kozwa connaissance ebele pe vérité ebele pe bazoko mona loboko na Nzambe. Dans l'état toli donc to pamboli badorateur nyonso ya Jésus-Christ et badoratrice ya Jésus-Christ mon frère David le fils de maman Diane na pamboli na kombo na Jésus Christ maman Mireille papa Amisi pasteur Godé bana Salem nyonso diacre Dona donc bino nyonso tous ensemble madame Nancy na bana nyonso donc ba bonne guérison na voldi pe glogis donc tous ensemble. Merci. Tous ensemble na banyo surtout ya France mabe ya Nzambe ezawapi mama et pasteur apôtre pour bien Nzambe azala mabete mama mikolo sur la téléphone na tcha ka place wana yango nde nazongela ka mabe ya Nzambe ezawapi azala ta na mabete. OK mama Déborah mabe ya Nzambe ezawapi Nzambe azala na mabete Nzambe na sala mabete eza batu msaba Nzambe ngapi aso salengel kamute so kwa eza nde mabe na biso biso nde tosala mabe me Nzambe te tuna na bandeko ba Holanda mabe ya Nzambe eza bandeko mabe ya Nzambe eza wapi mabe ya Nzambe na kikongo leta ba ngetu ba mambi ya Nzambe ke wapi mambi ya Nzambe kinke ke wapi mambi ya Nzambe ke wapi mambi ya Nzambi nkele wapi nkele ngani andaluka wana nkele wapi yo tiko nke wapi mambi ya Nzambe ikele wapi nkele wapi una na yebinde nkele una yote nke tublenga Nzambi kele mbote Nzambi kele mbote yake mbive donc yake mbote yake kitoko Nzambi kele mbote donc na Swahili namna mboka mno ibalbani na kisakata na kimongo nzakomba enkel leron nzakomba leoloti aleoloti nzakomba aleoloti donc nzakomba aza bien et bon nzamba za mabete mabe Nzambe za nzakomba alio obe voilà le bamo combien de personnes na se wana
na nini ase wana me na Baswahili baloba me mubaya Mungu iko wapi? Mama Boni. Malamu mama. Santé kitoko hein? Vraiment. Ba vita crise. Mama Debo, pesa na bala Nzambe mbote, pesa so live le kandeng. Vraiment na pesi bana Nzambe nyonso mbote. Live leki bien et belé ba bengi bazo pesa ba témoignage. Ndenge ba biki musu ba don ka ndenge papa lobi e fongwami eza ba sere belé bazo témoigner kutu balobaki ba robengo mama Tiffany ba yebisa makamunde ba moni. Vraiment Nzambe azaki toko mingi. Nzambe azabi yango na pesi mbote na bana Nzambe nyonso o bazolanda biso bana Nzambe nyonso o bazolanda témoignage bana ebandeleti suka même ata obandaki na katikati même ata obandaki te olingi obanda na page ya suka Nzambe apambola bino nyonso. Nzambe apambola papa Roger bisiko zali frère nanga Miss Nzambe apambola bisiko zali mama Rebecca Nzambe apambola yo mama Patience mama Wivine mama Liliane Nzambe apambola bino mama Bati boza ebele vraiment mama Esther boza ebele mama Niki boza ebele papa Michel. Merci. Papa Rom papa Clamis Nzambe nanga apambola bino papa merci. Patrick ya Mambote gloire à Dieu boza ebele mais to kotina mokola loto okita osola mukaki obeti makambo ndenge parcours Nzambe osana yo ndenge bisika Nzambe omema yo totikeli yo toyeba kino lelo ndenge Nzambe azomema avant to yakota na deuxième témoignage na troisième témoignage au kufaki pour la deuxième fois et puis là ba yakotela sous poison plutôt excusez-moi au kufaki tout ça dans parcours ya continuité. Donc awa déjà na sena kufi alamuki awa ezatande on a lobaki nazaki na repos siko repos wana esili Nzambe akomo bimisanga bamakambo nyonso nazoloba na temps oyo nazaki ya kokufa te eza makambo na vivre mpenza na miso na nga eza makambo eza ya kokufa te nde après liwana nga makambo nakomai komona tolobaki ndenge tobimaki na mboka wana forêt équatoriale tokatisa po tozonga na ngambo ya bandundu kote oyo makambo tomonaki na mai ya mopepa mai wana pe ndenge tokendaki kokoma na mboka wana o mama aveugle amonaki na mangai bato bayebi mangai bayebi yango mama aveugle moko amona na mangai koka moko pe na mangai atelemaki kana ba prière tozosala tobimi wana nde Nzambe ayebisa biso tozonga puisque azobimisa biso toke kote mosusu nde toyaki kozonga tozongaki tokomi na katikati ya mai batindela biso mbula moko mopepe mai eteli rouge mopepe moko na mai na bakake donc bazotombola bwatu di feke bwatu renverse tozinda mais tobandaki kosala ba prière kolela na Nzambe pe mopepe wana nyonso esilaki pe bwatu ezinaki te nde toyaki pe kozonga tokomi tokomi tozo continuer toujours ko prier mais eza mokomo nazaki na permanence na lali na lali na zo reconnaître mokolango ezaki problème moko toyambaki frère moko frère Malaché frère wana uta Lubumbashi soka nanga aye na église frère wana azaki muluba sikoyo frère wana ayebinga pete mais era komi na elebo Nzambe révélé que kokenozo kende na dibayawa okokende ti na mama moko komona mama Déborah akufa alamuka yo siko kende vanda epana ye nde frère wana koma pe komona nga ayebi nga te mais era komi nde atunaki ba renseignement nde bayebisi bisika nazalaki frère wana aye installé pe pa na biso azala pe na permanence au bon de l'assemblée toza na biso bien nde mokolo moko frère wana so abimaki ake na port kuna kote bandeko ne baluba bazalaka
nde baluba wana bayebisi eke yo olie oluka église na biso tozana ba église na biso ebele awa osambela te yo ke pa mama wana oyebi te makambo azoloba wana eza diable eza nzambe te. Est-ce que moto akokufa après aye koloba makambo l'esprit wana eza esprit ya piton ezoloba na kati ya mama wana e frère wana aye olia vanda nete frère abete elinga oh mama il faut que étudier esprit o ezosala na kati na yo tala ba pasteur baluba balobi ke eza piton eza nango nzambe te mbala moko era lobi bongo nga pe na koli bien na molimo te nde na bana ye kolela en tout cas na lelaki mokolo yango makasi na leli batie biloko ya kolia na boyi kolia nabi ebongo nzambe ayebi ke makambo nazoloba eza nzambe te eza makambo ya demon mpo na nini te nzambe ayebisanga ke esprit oyo ezoyebisa o makambo ezanga nzambe te me ndenge nini nzambe sikoyo akelobelaka bato mosusu ngai te mokolo yango mpenza natiaki susi makasi naliaki te sikoyo bato nyonso balalilani na permanence nde ngai naza kaka kovanda nde nasala priere nabi nzambe makambo osali na kati na nga namoni ke olingano bato mwindu te yo oza no nzambe ya mindele oza nzambe ya bato mwindu te pese na temps ya kala obandaki komonana na baabraham na bato aka na bamoïse ezalaka problème te bo awa ekomi na tour na nga yoke ntina satan amonisa nga atelisa nga makambo yoka bapaster nyonso oyo bazali ya baeglise wana oyo ya port balobi ke esprit oyo eza na kati na nga eza piton seke yo oza nzambe bamindele oza no nzambe na biso te nzambe osali mabe makasi omoni place olobi ke mabe ya nzambe eza wa nga nalobela mpenza nzambe nabi osali mabe puisque ozotika piton aloba na kati na nga naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna Pona zela susu Pona eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na Monde bat bapesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimite na lingi na mona kimona mbeso poli kamba boye na Monde na ne salama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na boyete bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo awu zika biloko kolia. Maman Nazareta Nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili ebongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elingi face à face na église catholique Saint-Vincent direction Elingi Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta. Dans un système en bimbi,
na mbongo shingo mon ke vous allez silio Ça c'est du sérieux. Nambala moko nazo bondela nazo bona za miso kokanga en même temps nazo lela pona ni bayebsinga boye frère Malachi aza pasteur monena uti lubumashi soka yeko confirmer que esprit wana eza diable c'est que eza solo na lela makasi nazo bondela za kolela na moni mbala moko na kati ya vision nga miso kokanga na moni likolo ezo yako on dirait likolo ezo uta likolo ezo yako kita na vitesse likolo ezo ya na vitesse mbala moko na moni sanza on dirait sanza azo ya na luka kwa ya mutuna na mbala moko na gangi au nom de Jésus vision ndeni no mono ba passer balamuki balamo Nzambe lobi yozo tianga tebe olobi ke nasanza mabamindele nasanza mabatu mwindo te oyebi ke phrase olobi wana epesinga kanda na malamo na partager ba pasteur nabi batu ninga ogangi poani nabi na lali na ngate na bano raisonner ka makambo passer Malachi alobelinga siko na bamo nazo pondela no yebisa Nzambe ke alingane ka bamindela alinga abiso te mama kana so yebisa Nzambe yango na moni na vision likolo ezo kita rapide sans etie boule ezo ya po ekwea na mutuna yango na gangaki na bangaki makasi babi ba passer bagangi elinga basala prière a bongo te osali prière bongo poani na mbala moko ole babondela nga Nzambe te babondeli pete nde na bimaki libanda na bimi libanda na moni sansa penza likolo ezo ngenga sansa penza likolo sansa ezo ngenga na mbala moko natali na bi sansa kitoko natali likolo bo na moni même vision dirait likolo ezo ya na mona penza likolo ezo bouger on dirait likolo ezo ya kokita sansa ezo ya na luire on dirait ezo zwa mbango nde na gangi nazaki nga moko libanda na gangi papa sebo bima tala makamu no mona bapase babimi mbala moko na kwei baye kokutanga na se na kwei na kwei mutu nyonso oya po asima ngai fo akwea batu nyonso babima na permanent tozalaki batu ebele dale ba 50 so baye osimika boye okwei opusenika pembeni okwei do biso nyonso tozalaki kaka kokwea nebi mokolo yango apotre so ozalaka biso nyo tokwea na se nde sauf batiki kaka mwa jeune prophète oyo moke oyo atalisa biso ke sirene eza na mai kamwa prophète mwana moke azalaki na baage ya soki ba 10 ba 9 ans kamwa prophète wana atikalaki na pongi nde atali na ndako moto aza te nde abimi abimi akuti biso na bapaster donc kao na se moto na moto akwei na position na ye nde prophète wana telemi ya mwana moke ya 10 ans nde abandi kobondela Nzambe yokela bango mawa nayebi mama Déborah tie tembe alobi ke Nzambe bamindele na tembe mama Déborah tie yango makambo esalami Nzambe yokela bango mawa yokela biso nyonso mawa ka jeune prophète wana leli abitala bango nyonso bakufi naza mwana moke ana minute to osuka wapi Nzambe pardon prophète a jeune wana kamwa moke wana bondeli nde tolamukaki toyi kolamuka namoni likolo ezongi nde pasteur bapesanga tor babi mama Déborah tikanga batemi baloba bote yo moto oke omoni Nzambe ozaka batembe omoni na mai ozotiaka batembe asali makamini yoka batembe tala makambo lobaki nde na mbala moko bisika Nzambe yaka opesanga verset oyo alobi yebisa zwa verset oyo pesa pasteur Malachi mbala ne aliboso na suka po aloba mamakama bongo azwa doctrine na bango ya baluba te akotango na kati église wana eza doctrine na bango baloba mwasi akoloba te eza piton wana eza doctrine nga Nzambe te na kati ya bonzambe mwasi azala te mobali azala te nga na pona moto na volonté na nga so na lingi ke moto na te mosali na nga na kotia ye mais na kokonte te ke mwasi mobali
nga mutu na poni siko bozwa verset biblique ka mwana wana moki apesi verset abi nzamba lobi passé Malachi zwa verset 2 Corinthiens 12 verset 2 Corinthiens 12 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 à 6 botangango apesi pe 1 Corinthiens 15 verset 35 kita alobi botangango bokoyeba ke nzamba aza na mille manière asalaka nzamba ko boma mutu pe alamusi ye pe apesi ye makambo ndenge alingi bino botia teme mpona nini bomoni a partir makambo oyaki nango mama Déborah sata komo dicté koloba mabe nde epesi nga kana alingana don alingana buka mokili décision na nga ezaki mokili nyonso ekufa na siliki makasi na ba parole mama Déborah lobike na nzamba bamindele est-ce que nga nazaka nzamba bamindele nga naza nzambe na bino bato mwindo te nazaka bamindele soki boza mwindo donc naza soki boza bato mwindo nga nayebi bino te makama bongo mama Déborah loba lisu na vie na ye te nazaka nzamba bamindele te naza nzambe ya bato nyonso eza bon siko so bozo kabola lelo bokaboli ke nzambe musu ya bamindele nzambe musu ya bato mwindo nzambe musu ya boy wapi nzamba bandundu bino boluka siko nzamba bandundu aza wapi nga naza nzambe ya bato nyonso eza bamindele eza bato mwindo nga naza pe nzambe ya bato batosa nga so bozotosa nga naza nzambe na bino boloba lisu makambo wana te mama Déborah mbalano ya liboso na suka nde bayebisa nga senga pardon nde na senga pardon naza na bino nzambe elimisa nga nalobaki yango na kanda vraiment nde bayebisa nga ke eza piton elobaka na kati na nga nzambe alobi eza pito te eza nga nde napesi makambo bazwa makambo nano babloke so eza piton babloke makambo nyonso olobi na motu soki babloke o balobi ndenge kaka na lobi wana esili babengaki piton na mbala moko basalaki prière makambo esili nakoma obanga nde tokomaki mokolo moko so ba 3 jours après nalali na ndako nalalaki na permanence te nalalaki na ndako na bino opemisa motu pese na permanent to bano la mokaso to la moki ka 23h to bani louange ti tongo sikoyo na lali na ndako nzoka nde ezali ka plan nzambe na lali to komi verso ba 1h du matin na yoki penza nzamba yebsinga ke bima libanda nga pe na bimi na bibi tala sansa likolo nzamba bitala likolo na tali likolo na tali likolo na moni na likolo minzoto ezate kaka sanza ka sanza ata minzoto te do likolo ka pembe abi siko likolo minzoto ezate ndeni na mbala moko na moni 4 minzoto ezoya du coup oyo awuti côté nord oyo awuti côté sud oyo awuti côté est oyo awuti côté ouest donc étoile o moko azoya okuna azoya do bazoya na vitesse eza ndoto te nga nomona pesa na miso mibale bo d'étoile ezoya na visiter tous les 4 baye nzamba bitala kaka makambo ezosama likolo nga pe na otala d'étoile ye tous les 4 eresangani place moko namoni étoile liboso amati donc oyo azomata likolo ya moninga donc bazomata nga pe na otala bi phénomène nazolota nabi naza ndoto te o nga penza visible bapasteur baza en permanence mais nga nomona ma courage mpe obeya bapasteur eza te donc natali namoni et tous les 4 étoiles oyo amateli moninga oyo amateli moninga eforme étoile moko ya monene siko ereforme étoile ya monene namoni mbala moko we ekekweya côté est donc ekwe pese eleli pum ngabi makambo nini omona nzamba bikota ndako nde nakoti ndako nayoka courage olala te na bibo natokeka bapaster nazonga na permanence makambo nini omona boyi étoile eye 4 siko basangani place moko ekomi étoile ya monene siko ekekweya côté est elingi eloba nini nde nzambe ayebisanga omoni étoile oyo omoni wana eza royauté bokonzi oyo ozomona oyo ya Kabila le père ezosuka eza mwana na ye nde akokota
nabi Nzambe siko makama minene boye ko yebisanga na sa nini abi na yebisi yote eza royauté ezokene na es nabi Nzambe siko epa na ngai esa nini ozotalisa nga bongo po ani abi no talisa yo bokozi wana ezokota mwana ya mutu oyo ya président oza pouvoir azokota kala mingi te siko mwana ne akokota so atosinga akomemanga na komema ye musika mais so atosinga te na remplacer chrétien na bi bongo siko Nzambe so leksa makamo na sana niveau intérieur na okeyebisa nani abi na yebisi obongo na surtout ki menga makamo na moni ndoto te nga na moni penze makamo penze salami ne visible boy na moni étoile formée comme étoile moko monene et ke kweya après na komi na tongo pe na yebisi ba pasteur après wana nde Nzambe en tout cas Nzambe sala ba biloko ebele eleki ebele soto banika ko sitawa to kokate nde Nzambe yebisi bisoke awa bozo bima bozo kene mission Nzambe siko na mission Nzambe to kene wana ba jeune garçon bazalaka ebele en tout cas to zaki na ba jeune garçon ebele puis to zaki na 3 paroisses mais ce qui est intercession baya ko kuta ne pananga na paroisse ezaki epananga bazalaka ebele bon ngana mona pe apôtre Michael ayema na chorale to yebie aza garçon moko ayema na chorale na biso ayema na voix kitoko na mona kaye mais natiaka epeza kate attendez to zaza na permanence mais mokolo moko kana vision na moni Nzambe atalisinga apôtre Michael aye bayebsinga ke zwa mwana oyo lokola mwana na yo zwa ye lokola mwana no propre alezinda ne na se amai oyo bokebima na ngambo okuna na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino mon kyo naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Pona eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na Monde. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na Monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko ko lia. Maman Nazareta Nzamba pambola ya bakise mikole bele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Ebukana, toza sur avenue Monde numéro 1, direction Elingi. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elingi, Monde numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, Pona Nazareta. Dans un système en bimbi, na mbongo shingo. Mon ok.
vous allez sérieux. C'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te